Voilà, bonjour, bonsoir, Balandino, soit des shows d'Enar TV, merci Nabao Balandi des shows d'Enar TV. Tu tout partager les sous ensemble, kakanete sur la canabino, papa, maman, Simba, Nabokep. Naza li solo moko, maman nabiso benga na des shows d'Enar TV. Maman lobi des shows, oza motei monen. Na bolinga o beta pe li solo nanga, maman réagir par rapport ya li solo to beta qui semaine passée. Yango to senga ya partager. Partagez comme solo à noko abana. Oh noko abana yaya. Je suis là pour vous. Mais avant de mettre les solo na biso, tous avez été coupé sa bambote na balandinyo, soit des shows d'Enar TV. Nzambalo la bate la biso, tokuta na gato solo la eko sala bien. Journée et la mukata mabota na bino, bon début de la semaine, tobeta li solo. Maman lobi des shows, les solo nanga, eza vraiment, y'a pas si po na rata liwa. Voilà. Tout ça wana. Yaya li kambu ya bajigolo. Ah ouais, tout ça. Na loba miko nyonso, masolo to betaka eza bien. Muta komona peut-être ezo gêné, c'est que yaza na kati nango. Kande balobara qui se sent piqué connaît l'affaire. C'est ça. Parce que nazana ba couple responsable, nazana ba papa responsable au balandaranga. Nana ba sali nzambe responsable au balandaranga. Je salue à passant prophète Simon Kivoloka depuis Allemagne. Bambo Tebele, Babo Nane Ango Pezoya, Pesa Mama prophétesse, Bambo Tekuna na Allemagne. Je salue aussi rapidement le docteur Eric Koto, na Paris, Molakisi, école de la foi, et ça la yo bien à Paris, Tobeta li solo. Maman lobi de show, na yaki na Allemagne, na zalaki nga moko men, na tikaka mwa nanga, na Kinshasa. Tout ça, ah, landa li solo bien. Maman abi de show ma solo zo beta. Ezo senga penda biso ba maman. To meka o comprendre belé peto fungola miso. Mais oui. Ya ma solo to beta yo soki ti lelo ba ko manipuler yo. Ti lelo so ba okoso se ke yo. O salama po ba kosa yo. Ah mais c'est ça. Ba erreur ezala ki po ba émission abo ezala kité. Tout ça qui na ba distraction ya ma finga. Ko finga ebele tout consort. Ba polémique non. Ici il y a pas de polémique. Ici, il n'y a pas d'injure. Awa biso tozaka na conseil éducation. Awa bana nzambe nde basangani poto solo laka. Oh no kwa bana. Voilà. La sagesse et l'intelligence. Voilà. Tout ça wana. Maman lobi de show nazalaki na Kinshasa, na ye na Allemagne, bref nazalaki na foyer. Na niveau foyer, mobali abandai ko linganga. Maman lobi de show mobali tango alinginga na yebisaki ke nazana mwana nga na Kinshasa. Bref, balingani ka ndenge zalaka balingani, bolingo ndenge kumbaka batu pa. Moi si alongwe na foyer, asisa imamba mikanda na ye, ake kovanda pa ya mobali. Mama lobi to vandi na mobali wana na Allemagne. Ba vandi na mobali nzamba sungi bango bazui ba papier, ba préféra ki ba longo Allemagne ba kende na Belgique. Bref, kokoma na Belgique, kuna ndeska makambo bandi. Maman lobi des choses du fait que ngape na yeba ki moi misala musu ya maboko nazaki na facilité ya ko débrouiller nazwa ki musala rapidement na bandai nanga ko sala nazo luka mbongo. Bref, ka ndenge ba vanda ratang ba ko koma na Belgique mobali ki ndumbe bandi. Na oza la mwasi ya mutu alingaka kaka. Na oza na mwasi comment dirais-je? Na oza la femme libre alingaka kaka. Mobali kobetox aswa atalate. Tuza wana. Maman lobi de show na yaki ko bengisa mwana nga ya mwasi. Mwana ya mwasi tango aye. Non pardon azaki ya mobali. Aye ko bengisa mwana ya mobali aye. Maman lobi de show tango mwana nga aye nde kote problème ebandi. Maman lobi de show émission salaki tour eleki. Olobi biloko moko na ebite. Yaya na lobaki boy. Mwasi oyo azana mwana to azana bana. Soki yo lingi bana na ete kasoke linga epo nani. Na bandeli kolobelo wana soki yo lingaka bana ya batu te siko mwasi oyo azana bana oke kolinga ye pona nini ya tozalaka conscient
Comment kolinga mutuka kolingi pour na ba intérêt moko sima na ye mais oyebi ki aza na bana. Ngana loba amiko nyonso so moni ke kolinga mwasi oyo aza na bana te. Mais yaya dès le départ tango oyebi si ki aza na bana to aza na mwana tika. Tika au lieu okotela kaka intérêt mais oyebi bien ke yo lingaka bana batu te. C'est ça. Comment kolinga mwasi molingi bana na ye te? Yaya balobaka olingi soso lingana ba maki na ye. Olingi maki lingana banye ya soso. Eza adage bakolo baloba. Yo olingaka mwasi molingi ba anete mokene wa. Mama mso akomai na commentaire abi des shows. Nga na place kutu ya koboya ba na nga malamu libale kufa. Mais c'est ça. Ça dit esengeli to comprendre akoto. Na olingana yebisa ndeko moko ya papa, pe na yebisa ndeko moko ya mama. Bolingo o bo sala bino mbale. Bana bazana kati. Mobali wana lingi bana te bokewa. Na tuni o bokewa pepe bosa nini. No lingana yebisa ndeko moko ya papa. Mwasi ozo linga azana bana. Bana bazana kati. Papa yo lingaka bana batute. Olingaka bana ya mwasi na yote. Sko bolingo wana boke nango wapi. Également na koyebisa ndeko mama moko. Yo olingaka mobali oyo azaka na bana te. Mais o siko yo zolanda to oya zolando azana bana. Siko boke esa nini. Bo linga na pona nini. O linga papa wana pona nini. Yo lingaka bana mbanda te. Ça dit ça sert à rien. Tant vous avez déjà na mutema ya ndengo wana kolinga mobali oyo azana bana te. Po yo lingaka bana mbanda te. C'est clair. Papa, kolinga mwasi oyo azana bana te. Po yo lingaka bana batu te. C'est clair. Ya to linga na sentiment te. Bo sali sentiment me bana ba souffrir. Bo sali sentiment me mwasi abotaka déjà avant. Donc bo okende na chemin moko court. Bo kokatana na nzela. Boza na route moko courte. Oye kokatana na ngo na nzela. Mama yo lingaka bana mbanda te. Mobali ozolanda za déjà na bana. Boza na chemin court. Bolingo wana ekatana na nzela. Ça dit tolobaka vérité na départ ya bolingo. To sala ka choix na départ ya bolingo. Oyo lingaka te ko sala te po luli mwasi. Ko sala te po luli mobali. Ko sala te po mwasi azana ba intérêt. Ko sala te po mobali azana ba intérêt. Erreur. Landa lisolo oyoka. Maman lobi de show to lingani na mobali, to bando vivre na mobali. Chose grave. Tant mwana yaye ko uta Kinshasa ba problème ebandi. Mais maman lobi de show tango yo landanga na foyer na Allemagne, na yebisaka yeke na tika mwana na RDC. Na yebisaka na tika mwana. Bref. Bazo vanda. Maman lobi de show mobali caractère mabe. Mobali azobomba mapa na sima chauffage. Eh! Des shows. Oui, maman ezali hein. Makambo eza. Maman lobi des shows. Mobali pona koboya mwana ngali ya mapa te. Azobomba mapa na sima ya chauffage. Aki kobomba musika po mwana mbanda kolia. Abo? Abo? Wana papa ya solo. Apo yo lingi toloba te. Na tuni wana papa ya solo. Qui se sent piqué connaît l'affaire. Parce que nga de shunde naza na ba comportement wana te. Na ebi papa yo pende nguvandi wana uza na ba comportement wana te. Sko yo mona pasa ni so itozoloba. Yo zandoki te ba oloba mambo ndoki yo zo silika. C'est que zandoki. Mais oui. Mais oui. Loba ke na kosi. Yebsanga na kosi. Ozandoki te. Mais ba oloba mambo ndoki yo zo silika. O silika pona nini? Qui se sent piqué connaît l'affaire. Maman lobi de show mobali azobomba mapa na sima ya chauffage. Yaya na poto. Azobomba mapa na sima chauffage. Bref. Bazo vivre sika moko maman abi de show loko nga na zai na makasi. Na bandi ko luka bambongo na ka ndenge zaka mwasi aye ko somba ndako na Belgique. Mwasi asombi ndako. Ba ofanda na mobali. Mobali abi non faut chaper kombo nanga. Mwasi abi mais ko cha kombo na upato za na bolingo. Et là on est exogé. Non non, c'est que yoza un esprit à divorce. Comment kobo ya ko cha kombo nanga, il faut chaper kombo nanga. Bref, maman komisa ki pe kombo mobali na kati ya mukanda wana me ndako eza ya mwasi. Bache yoga lokola koma bobenga. Lokola moto ya zo vivre na ye na kati ya ndako. Bref, maman abi de show tant kana komi kombo na ye na kati ya ndako. Ah, mobali alobi fini. Fini mobali kindumba. Kindumba ebandi gauche droite basi nyonso ya ye. Na ozala camarade à mwasi. Na ozala soki nani femme mariée ou pas Cobetox à soi à talaté. Chose grave.
oya mobali autaki Kinshasa o mama bengisaki ayaki kobala akoli abali mwasi na ye ya mundele bake bazo vivre ailleurs. Problème ezaki lokwa babande koyoka na bien tena mobali ko soit na ba problème nyonso mama mona yike esimba sustena mobali ya ndumba ya boy. Alors on a préféré ça nini obima na yo okende parce que mobali asepeli lokwa mwasi asa sombindako ya azo sale lokote mama abi des choses ngamo na futaka courant ngamo kolia et le reste des choses mobali azaona ka kindumba na kindumba des choses. Ah mais oui ya webi kala batumingi bakosa maki mais lelo na bi yo soki ba okosa yo c'est que salama po bakosa kayo yo salama po bakosa kayo po ma solo tozobeta ya faut mémoire efungwa. Bref, maman lobi des choses du fait que tu comment ko sona na mobali na sa mobali fois ça anini abima kende ba ya ko pesa mobali délai na la police ya ko bimana nda ko komaki ko swana komi ba problème ebele mobali ba comportement mabe mama monaki e ko simba lisusu te wana baboti déjà bana baboti bana aparo ya utaki Kinshasa baboti bana ba mususu mibale mama bi des choses loko le simbité na préféré akende naye atikanga bande ko famille pe balobi ah mobali oyo akoboma yo et chose grave tant mobali aye ko mona kiwanzi mwasi asombi ndako achilaka liboso mwasi masuba na mai parce que maman lobi des choses mobali akoma est-ce qu'on a besoin abomanga po atikala na ndako landa lisolo mobali akomi na boule aboma mwasi po atikala na lupango atikala na ndako mwasi asombaki appartement yaya eloko eleki tika ezati bolingo bakumisaka te bolingo emonanaka na miso ya mutu soka alingi yo te c'est dangereux okodaye. Et du fait que maman yaki kosomba ndako bakoma net ko wela ndako mobali asepelaki lokwa bache kombo na ye mama abi des choses na bisi mobali akende mobali esi omoni awa mbila ndako kwe yao awa to kabola ndako oyo oyi bandako na bango Belgique yo soit tokotika na likolo ngana otikala na se ou bien yo okoza na se ngana koza likolo mutu na mutakoza na esikane awa na ndako oyo mutu akobima azate tokotala ngana yo. Bref mama luki ba avocat mama nda somba kindako aluki ba avocat koti ba dossier na ye makambutu approuvé ba yebisaki mobali sala nini umbuka wewa umbuka bima na ndako mobali du fait que ba pesa ki délai ya kobima ba pesa ki délai na l'état ya kobima avant délai wana mobali abandi ko sala mena effort aboma mwasi soka kufi ya tikali na lupango mama lobi des choses na marque na bango pe ya ba mindele ndenge za rasio mwasi akufi mobali nda pesa ka ordre basala ye autopsie ba yebelo ni na kufeli nango soki mobali apesi ordre te même pas famille ya mwasi ba okiko ndima ba okiko pesa ordre po basala autopsie seul mobali donc azaki na objectif soki mama kufi ba kosala autopsie te selon ba pensée na ye po yende mobali yenda o décider selon ba loi na bango kuna na Belgique ndenge mama lobi mobali nda décidera basala autopsie ou pas et non plus la famille. Bref atantaka mama liboso achela e poison en fait achela e masuba na mai mama lobi des choses na lala na mulangi nanga ya mai na pembe na mbeto mais mulangi ya mai ekokoma na masuba ndenge nini mobali nda asuba ki na kati ya mai yaya mutu so lingi ete bombe retardée en fait mutu so ka lingi ete bombe retardée mutu so ka lingi ota ko boma yo na kati ya ndako bavanda esika mona ndoki te bavanda rape esika mona mutu alingi ote ya mutu alingi ota akomi ennemi akomi ndoki assassin aboma yo ndimelanga mama bi desho achela nga masuba liboso erataka na zwa masuba na mulangi na zolumba mulangi onga na melaka mai masuba na chambre tolala nga na mobali bana baza ba chambre na ba masuba na mulangi komi wapi mwana ya mobali na bataona zaina no akete abalaki na mte mwana ya bi mama mena chambre bolala ana papa nani wako kecholo masuba na mai mobali achaka masuba premier attentat eleka mama bi des choses batu ba pesa déjà conseil boya ye loko laisser komi boye ba problème mobali bandi ko luka bo mayo c'est dangereux tina niveau akeko tia masuba na mayo yo zomela kindoki c'est dangereux luka bo kabwana na ye mobali ko senga pardon moni tout ça na nenga batu ba pesa conseil bref ba vandi ba continuer ko vendre mama lobi des choses to ko koma na 2019 mobali ko tiela mwasi na ye poison na fufu oyebi achaki ondeni
ya mutu so alingi ota obomo mama abi de shoka ndenge ezalaka na ke musala na ye kozonga na poko mwana nga mobali abala deja abala mama kende musala pardon ake musala na tongo na ba midi ka ndezaka mama ye kozonga na ba midi wana aye na ndaku alamba fufu or na kopo ya fufu nde tochaka kopo ya fufu na ba cantine na bino nde bochaka fufu azui poison atie na kati ya kopo ya fufu azui fufu atondisi a déposer na likolo ya cantine ya fufu nde bosalaka non na kopo tie déjà poison na se otondisi semoule na kopo odindisi semoule wana na en fait odindisi kopo wana na kati ya semoule oviniki mama bi de shota na ye na kipa kite ezanda kundenge tolamba mama azui kopo akuta kopo eza déjà na fufu nzoka fufu wana mobali mutache poison na se ya fufu na kati ya kopo mama azui ka kopo wana mai pe tokaki abwaki abalola fufu boye na kati ya fufu mwa ba biloko ya mwindu biloko ya mwindu boye ndenge nini bref na moment wana kaka zolamba mwana ya mobali opa abala mundele ayaki pe kotala ye bango nyonso na ndako abengi mwana ya mobali me yaka na nazo comprendre te na lambi fufu mais comment fait-il que fufu na bimisi na cantine to lambela fufu ye na ba biloko ya mwindu bakangi yango ba photo en même temps mobali achaki poison ayebaki ke mwasi soko adame adaye tango ya kodaye yatika na lupango atika na appartement wana en fait mama bi des choses du fait que na mona ki yango trop suspect nga na bi problème ezate nazozwa fufu otoli yango ka na bana tango kaka tuni bana bazapi bengela nga fulani ayatolia tata na bango atelema mbangu komeka te des choses papa yembangu komeka kolia fufu wana na bana ngate oh nani fufu na bana tendengini papa bangi bana bakende des choses tala makambo eza maman bi des choses na fentaki kaka na tala naeba qu'est-ce qui se passe pour moi na mobali abi maman c'est pas normal comment biloko ekobima na fufu je suis sûr que cause a bilo amabe mais maman na mayele na moko akimwasi abi loko papa na bango avandi wana azolo belo côté pour mobali au sala sembla nzoka mobali ayebaki déjà ki akolamba fufu wana ndenga asi piéger akosopa ngona mai ya lambi akolia kao mama bi des choses nazuka badi wana na chena se na bengi wa yeba na mibali po ya yeba na nde bazana na ndako boya tolia fufu papa katana komeka kolia fufu wana na bana te des choses mais fufu eza ya ndako siko bana bali atendeni bana bali ya fufu te ndenge nini komeka kolia fufu wana na bana ngate lia fufu wana yo moko mama bite non lia na bana ngana uti musala il faut to lia na bango ensemble mama bi des choses na mekaki kaka to ngai to lia ngote ngana yeba kaka nani asali boy soki eza yete aolobelo kote mais soka ebelo kwa sala ki to koyeba mama cheka fufu na mesa mobali akatani komeka kolia na bana nga fufu wana te bref mama azwaki fufu wana saini na bwaki abi omoni cantine na fufu etikali to kolia ngona bana ndako mobali aboy komeka te fufu wana bref baye ko fufu wana babwaki mobali akenda akobomba biloko na cave nde bake ko bimisa saki ya fufu mususu ya sika baye na ngona ndako desho na poto ozokendo bomba fufu na cave na poto ozokendo bomba mapa na sima ya chauffage ya eza batu ba mitema mabe bref mama lobi du fait kaki ko kangina biloko wana mama ke ko funda esiko na leta tant ba ke ko funde na leta balakisi ba policier ba biloko wana tu nde ba ko katela mobali mpaka lokola zaita kenda ipe musala balandeka na musala mweka na musala kotoza 100 mètres oza suna droit ozonga na ndako wana te abu pia histoire pesa nini esuka wana babengana 100 mètres du fait ko chaki poison o risque ko boma mwasi na bana po mama expliquer na ngana dame badina bana mais mama eba ika ko damise bana te ata la tendance ya mobali kozala nini mobali eba ke lokwa bana basi baliaki mama na bango akoya kolia ye moko mais cette fois-ci mama lambi abengi bana biboya tolia papa katani bo mekate ko meka ko pesa bana nga fufute mais fufu ya ndako ali atende mama abangote ya totika mutema mabe soko lingi mutu te tika eboka bwana ya eloko eleki tika ezati bolingo ba força kate na bandeli na lobi boy yo mobali olinga mwasi oya bota te metango zolinga ozolanda wana oyebite ke ana bana c'est ça mwasi yo polinga mobali oya bota te mobali oyo zolanda wana oyo lingi oyebite ke azana bana c'est ça yango pe na départ to lobaka ya tango zolinga na mobali au départ
yebisa ye ko bota. Mobali ayeba ko bota. Soka lingaka na yeba si ba bota te. Botikana na départ pour lobi kuna problème ezala te. Également biso mibali yaya tango linga mwasi. Yebisa ye déjà que nazara na mwana nanga, nazara na bana nanga. Soki ya lingaka bana mbanda te dès le départ botika. Pour soko bombi lobi mwasi ya koyeba ke ozala na bana problème. Ata soka lingaka bana mais du fait que bomba ki problème déjà bandi. Également biso pe mibali. Soko yebisa nga ke ozala na mwana. Peut-être nga nazara na mutema wana te to marcher. Mais ce qu'on loba qui to loba na sima bolingo, des problèmes, c'est-à-dire la transparence aussi c'est nécessaire dans l'amour, la transparence. Donc voilà maman na biso lobi des choses, ta on a funda kaina la police, kaka kuna kota kendaka musala ba ebisi yo retour, eza susté 100 mètres. Histoire esuka na meya loba ki na ko bima wate. Omoni ndako. Kombo na ngeza na 4. Soit yo ko tikala likolo, ngana koza na se. Ou bien yo oza anase ngana oza likolo mena minute oyo umbuka babengana ya kenda pona nini kimutema mabe atiki bana babengana ya kenda yaya to chanze kimutema mabe efuta rate soko lingi mwasi linga bana na ye soko lingi mobali linga bana na ye ekosala bien. Merci beaucoup. Voilà au maman na biso linga etobeta ngwana po mutu moko azwa maele yaya bolingo ba force rate bolingo mona na misu. Yaya totika ki mutema mabe. Totika ko wela pe ba bien. Et ça la propreté. Voilà, merci beaucoup. Benga des shows de Denar TV na ba sija bien. Oui, comme la misuste numéro na ngwana WhatsApp appel normal. Même numéro. Benga biso pesa ba sija bientôt le belango et vous allez bien makasi. Oui, comme elio et comme la baningate. Le plus important yaya partager votre émission yaya to partager. Partage na bino ndezobenda masolo. Partage na bino ezo yede batum soupe ba comprendre. Partage na bino eko sunga connaissance na yo. Yaya bolingo ba force raté. Yo zana bana, yebisa mobali yo zana bana. Mobali soka lingi bana na ote bokene wapi. Yaya kolanda bolingo te boke wapi lobi problème ekozala. Papa, moi si oya lingi bana na yote. Na tuni yo bokene wapi lobi problème ekozala. C'est vice versa. Nabiso ba papa nabino ba maman yaya tant tozo banda bolingo photo yebisa na ka vérité yaya nga na bota olinga mibali ba bota te ah merci ka se simbite po nazara na bana papa na bota nazara na mwana to bana papa olinga ka mwasi ya bota te merci to suki wana ponga nazara na bana c'est ça yaya yo olanda ka bolingo via bana sacrifier olanda ka bolingo boyi bana olanda ka bolingo lobi bana babeba Olanda ka bolingo bota ki alobi oki obocha bana kage bele pona Olanda bolingo. Ça fait pas bien. Et chance parce que toza na ba poto, soki na bamboka na biso ya ba Congo, na ebele ya bana boy ba osundolela bino bana boy oke na bango wapi ba ko vivre ndenge oui. O débrouiller kaka ya mes souffrances. Donc voilà o tenga to lo bango wana o no kwa bana to betaraka masolo poto fungola miso. Tolobelaka mutu te tolatsaka mutu musapite mais tolobaraka ka po mutu na mutu azwa conscience na makambu na. Et donc merci beaucoup Benga des shows Denar TV na basija bien o ekomeli ba misuste numéro na ngango wana gravé na WhatsApp pour ozwanga. Le plus important, partagez votre émission, aimez, commentez que ça la bien. Et Zalaki Abino humble serviteur, l'homme de bonne foi, Zala branché, bah émission Zakoya. Puis à réponse, ciao.